Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau. Oji mamacita, Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour toi je te redescends ça. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le Milinga. Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour toi je te redescends ça. Oji mamacita, en plein ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le Milinga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, je deviens rail. Quand je suis dans le Mbote libota mbote na bino. Awa tozali na boulevard Lumumba na commune ya Masina quartier 3. Donc na yebi pona ba oba yebi changu très bien, ba oba metizara changu très bien. Tozama musika makasi te na aéroport. Tozo katisa prince, to katisa na ngambu kuna otoketa lupango, to katisa nanu. Voilà, a to katisi, bomona prince yango wana, donc boulevard Lumumba yango wana. Awa tozo kota Tinel parce que lupango tozo tala eza musika te vraiment na makadam, mais kokende ko baluka to monyango mo musika de to préféré to kotela na ndenge ya Tinel. Tinel eza pembeni awa, donc Tinel o to ebike eza donc à 2 ou 3 minutes na lupango ole to ki ko baluka to bimelande kuna, donc a to comme dal beso lupango, voilà kota. Ok, lupango oyo to ekota la yango yo to zwaki liboso nango te vu que to zeki tongo makasi, donc moi rapidité mais to ta na kati to kota na kati, to kota na kati, voilà lupango ngo yango yo. Donc bomoni libanda nango osko kati wana ezaki en mode photo, asko to koti en mode vidéo. Donc kati nango yango yo bomoni nde lupango nde ndako etongami. Donc ndako etongami en étage, ndako etongami en étage, très propre, très classe. Donc à part moi ba finition, to découvrir ba finition oyo etikali kalaté et puis to découvrir yango ensemble. Donc a bomoni lupango ndenge ezali, pompe yango wana, portail yango obomona ki libanda ya rouge. Moni awa to repoussa na totala ba benga yango conduite d'eau o et ils ont mal nyonso ba tol et boka yango libanda déjà ba sala to benga yango awa gouttière, donc la conduite d'eau de balobaka conduite d'eau biso to benga yango gouttière. Et puis les boulou o to mona na sewana ezali les boulou ya puis perdi pona ba mai, donc des alara ba mai ya ba douche ya ba mai ya mbule ko betape des alara toujours kaka mai e kota mbala moko na puis perdi. Donc omoni nde lupango eza propre, lupango eza tikalika na ba finition, mais to kota na kati to kotala to kende partout to relaxa dans libulango yango na ndeko lo ba puis perdi yango. Donc ba awa eza pona ba mai ya lupango, mai ya mbula, mai ya ba douche parce que ba toilette eza en ciment, ba dalle ya proprement dit eza na ciment, donc o eza puis perdi eza mususu, dalle eza eloko mususu. Donc awa bomoni ndako ndenge ezali o na gauche na biso a eza logette. Bon, avant to kota na ndako to ke non na ciment to expliquer parce que ciment pe eza na quelques biloko o eza en train ndako, donc bomona image eza moins compliqué. To yaki 5 heures pour nous avoir image oyo. Donc imaginez-vous ba te belé na bala mukité ba te nanu ba bimi vraiment té, et puis éclairage est moins compliqué, et caméra des images ezalaka, donc na climat mikolo to langa c'est compliqué. Donc a to na ciment on a lobaki ba toilette à ciment, ba dalle à ciment yango, donc ba dalle proprement dit c'est ba toilette yango ana ciment, des toilettes visiteurs ya libanda yango yo
Et puis totala likolo nango wana eza ba champ ya citerne, hein? Citerne likolo ba tiyo ekoti na ndako pona libre shit ya mai ekotamba moro au cas où mai ezobima te. Donc systématique ya ba citerne ezali déjà bien tapé, bien fait. Donc yo ezaka ka to poser ba citerne tout ça ba masolo ba dali yango yo déjà salama. Donc aso to sombi bon tokota na ndako tokota na palais kota na ndako. Voilà, donc awa tokoti ce qu'on a kata salon yango yo tokomata tina ba chambre to bilo to tala nyonso. Donc na ndenga libanda to na logette to na toilette à ciment na champ oyo ba tche pona ba citerne d'eau a to na salon yango yo vous comprendre l'image est moins compliqué par rapport ndena expliquer qui to etongo makasi ba elanga tout ça c'est compliqué. Donc a to na salon donc ndako oyo lo ketika les carreaux na finition ya donc ya quoi embellir quoi. Donc moi mastic moi ko tchaba ba rosace moi ko tchaba corniche ndenge zalaka toujours. Donc salon yango yo ebi ke to évoluer to kota tina kati to kota mana kati a to kotina porte oyo ezo kabola couloir na salon. Donc na couloir to na porte au kobima direct libanda olo le kana salon kobima direct libanda to za na porte ya toilette, hein? Donc bomoni porte à gauche au kobima mbamo libanda yango oyo za tout droit oyo za porte ya toilette ya C. Donc douche toilette ya C bomoni ba kale biloko do moyen to zo image na kati za vraiment te. Donc et puis na gauche na biso to ana cuisine yango yo. Voilà. Awa ils entrent cuisine to kota na kati. Bomona grandeur à cuisine quand même. Cuisine eza grandeur moro ya bien, superficie moro ya bien. Donc installation courant déjà ezali, installation mai ezali, courant epelaka sauf car que toyé jo ya délestage. Donc to côté courant et l'eau te. Ouais. Donc awa to bimi cuisine. To mantasco escalier, to na escalier. Tomatasco escalier total à 4 chambres à likolo. Donc na lobaki ndaku oyo eza na commune ya Masina quartier 3. Ndaku ezali non loin ya Makadam na entrée ndenga Tinel. So to koti na ndenga mutuka to robaluka mo liboso wana ekozwa biso mo 4-5 minutes na mutuka. Donc bomoni pale ndenge salama ba plafond déjà ya bien ba lambri eza déjà propre, crépissage déjà, installation ba courant déjà, ba mine déjà, installation donc awa elo etsikeleza carreau na bambelissement mususu ndezala mo corniche mo rosace manini wana pona kopesa kaka elengi na kitoko makasi na palais. Donc a to ada likolo na ba chambre bomoni au porte à liboso zope na couloir. Donc au bomoni wana au porte lundi biso na gauche a la toilette et puis 2 chambres na ngambu kuna na chambre moko na droite nanga esika na telemi à place ndeko o ya bibiso alalaka. Donc voilà structure ya palais ndenge ezaleli. Donc palais oyo bachango $60,000 à discuter na lobi bien. Palais au bachango $60,000 à discuter. Donc discuter ya nenga ki danger te parce que mukolo nango prix o ya chaki to yebi déjà prix o to kanaki pour to soukela. Donc RO discuter pe avec moi koyeba quoi talaraka. Donc à toi la chambre des parents déjà avec installation. Donc to zope moi idée à libanda à partir à likolo awa pour fongola la véranda et été. Donc voilà chambre des parents et zana balcon en haut soit véranda bon na ba voisin na musika na C. Donc yo oza likolo. Voilà un peu chambre des parents ndenge ezali. Donc ils ont ma chambre monene, chambre moins consistant a to bimi to la ça ba chambre mususu o chambre oyo mutala la awa alali moyen to fongoleza te et to kina ba chambre mususu quand même to tala ba o isa libre ba o isa vide to tala moni isa bloqué to continuer à gauche na biso a to na toilette ya likolo parce que dans le baki ndako eza 4 chambres, 2 salles de bain, toilette visitaire na CO totalaki
à toilette il y a likolo yango mon bachaka bopo faut bacha faïence d'amir pour épée ça moi image ka ndenge ezalaka donc le pango yana quartier 3 na masina quartier 3 non loin il y a aéroport et ça peut donc non loin il y a makadama munene parce que na makolo tokokota mso tunnel to mérité ndé tokotaki mais na motuka to baluka mo muke et il y a biso 5 à 10 minutes pour tokoma na lupango donc agnos to ta kaka parler ndenge betami ndenge ko nango azwaki vraiment temps ya ko dépenser pour na kobongiselo ko na ye pour na kotonga mais nzambe mo ayebi ndenge to changer toujours ba décision y a business y a mambe belé né toujours libéré yango ouais donc awa to zara na kata chambre toujours au monde a grandeur de chambre normale la chambre minene ma casquette ma chambre de parents nene ma casse donc voilà ne vraiment pas chacun moment bonne idée tu demandes qui demande nos portages cher de Simasa Oji mamacita en plein enceinte je t'aime à travers les milingas. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis péché encore. Tu t'en fous de mes reproches, des erreurs qui sont moches. La bonne genre je me souviens dans la rue je deviens rage. Pour rassurer Zalaki mais n'a évité pour bonheur c'est pas ma casse. Oji mamacita tu demandes qui demande nos portages cher de Simasa. Oji mamacita en plein enceinte je t'aime à travers les milingas. Oji mamacita tu demandes qui demande nos portages cher de Simasa. Oji mamacita en plein enceinte je t'aime à travers les milingas. Oji mamacita en plein enceinte je t'aime à travers les milingas. Je suis toujours dans le bar, j'ai besoin que des noirs, toujours habillé en noir. Et de l'eau par ma manière, je fais pas des bad boys, je suis de best for life. Je dirais je t'aime, à travers les milingas. Elle me demande des pouces, quand je prends ma dose. Ma casa est trop cool, toujours énervé comme des verres. Oji mamacita, je vais te demander ta position, tu me diras que ça sera sous sa wiki. T'achètes, je fais la fusille, the best and boy, moi je suis tu pourras pas te rhabiller. Oji mamacita, tu demandes qui demande nos portages cher de Simasa. Référence c'est ça église il y a pas scène des derniers jours ça scène des derniers jours tu vois na motoka soko ye makolo na tunnel on a la saki na ebandeli la vidéo on a 60 000 $. Ndako eza composé na 4 chambres de colo, 2 salles de bain, 4 cuisine, salon et puis toujours la toilette visiteur. Libanda ope tolakisaki awa etikali kosala rara bamisala nani ezala osombelo kopesa ngo kilo na yo epango batie 60 000 $ légèrement négociable mpona oyo nyonso etikali tobengana etala bien tobengana vraiment mpona baoyo bakoza intéressé benga solola pesa prix oza na yango toyeba ndeni tokobalancer na prix et puis to créer visite donc bonne chance à tout le monde merci beaucoup bye.